nakolingana ba critère ndumba ndenge ni azoka ba marché mibali mingi makomi de ako koko créer yo structure ya kopesa yo moko raison ya koluba tin bisengo mususu ekotanga perte na 2021 nakangi yango singa na kobouge yango te tina komona résultat nsima na fongoli ya yango koko oyeba mama landela bakritère ndumba koko wana kokome na mobali président bafille mosusu alelo aza na 21 ans mais libala ekomelenge on dirait mama koko anunaka tala ayebi te lingi akobomba mbali te yo sakana ba technique ezati na yebisa yo comment moi ça mukola comme ikoko na bana bawela ika na bajana ya mibali mais yo moi ça jeune fille ozotu otula ola kenga 2022 na lakio 2022 to koti yango mais nazo mona avenir lobi matata comment $1000 moninga nango na bomba pona ko dispatcher to mata to sala ba kope mata olingi na futa ba chebino soki combien $500 ozo elonge ba para na yo mais na kati makamza mazo sala na yo tali ba para te na mona mwana oyo ba para balinga mwana za la bona bela mbongo mais mwana bima na vieux ba yo ndire ba zakata na 100 francs na famille te iso ya pasta kotsa schéma ya 2022 na habitude que quoi sikoni ki Europe na États-Unis que a penda ekeba côté terrain net yango kokinga komanga so na kokyo na lie yo wana lo anatir na lo ba chaque fois boboto banyama ekendeke krisite mais yoka mawande ndenge nini comment ça sabeti muninga tia mona beti mingi fatika qui me sente utiwa or soto so bomi muninga ana mandala mene so so kota prison mais pourquoi pas bomate so beti na suka le alembi oye mama kamna luka oni keba shema yo eza l'air en 2022 voilà changer jeu sala ya ngwana on a besoin plus secret nzamba lingaka yo pa koti ofende yo nde boma ba bizale libo ya kale tshako mankana 2021 Salut, bonjour à tous et à chacun. Bandeko Balandi, il y a M Vision TV, il y a Bansango, la chaîne de mondialisation, meilleure de bonne année, na kino nyonso, obo sili babu, ya bonne nabiso na ntango oyo, vraiment matondo na nzambe ya pumu kolendo, wa kupesa biso makasi, kapesa biso pema, ya rombona na susu mokolo ya lelo tosali bongo le 2 janvier 2022, ezali mbula ya sika, vraiment donc ba meilleure de ba bonne année na bino nyonso, ba abonné na biso ya M Vision TV mokili ya Bansango. Et à travers votre émission Congo na biso tobetaka masolo ya Congo pe ba Congolais pas sondenge kolobaka toujours nde yango lelo oyo tozali na esengo ya koyamba Pasteur John Tobi ya pete ye nde tokobetani masolo ya bilan donc ça dit touti na 2021 lelo tokomi na 2022 lelo eza deuxième jour de l'année deuxième jour mais c'est trop ya omona na bino tosala bilan elongo na Pasteur John Tobi ya pete na ye nde tokodecortiquer tozolola nini oyo tosalaki te na 2021 tokosala ngo na 2022 puis nini oyo tokocontinue toujours kosala na 2022 tosalaki te na 2021 vraiment à travers notre invité toza na esengo ya kosolola donc masolo yango na Pasteur John Tobi ya pete. Moi c'est bien fameux dans le travail orient de Bissau l'homme de Somalie et puis matondo na Cédric Mukumbi wazo mbongo na sima ya caméra ndenge balobaka donc bamesira ndao etage na molai ya maçon te quoi donc lelo tona Cédric Mukumbi azo assurer toujours ba image na système a nonga be bakengidila vraiment matondo na bino merci na staff technique nyonso wana moni bongo Michaka puis José Moussa fait à gauche et à droite a fait le bilu asala moko te basotu nie bandeko balandi tosolola ti bilan sala bilan ya ne lelo ça vraiment esengo déjà tozana invité na biso ya mokoma lelo ye ezali bongo Pasteur John Tobi ya pete moto mona mboka Pasteur John Tobi ya pete ba meilleure vie bonne année. Merci à tous. Merci beaucoup. Ouais. Mais na tchanga ngokaki pour jamais na sepela na pusa na ni. Sepela na ani ndenge bakisa makati. Izo mimi na nganja nje. Mimi na danger ndenge nini tako koti déjà mbula ya sika faut quand même sepela na mbula sika mais na boy age pusa na pona zoki na ni. Na liwa. Mais ba obi ba ko avant ki tako bolo ni no muna teki. Na solo biso makambo para mo. Ouais. Magnifique. Donc on a eu très bien. Zolanda.
sepelaka na vie ndenge tozwa chance ya kozala toyoka ya bato ndenge balongwa toyoka ya bato ndenge babela mabe toyoka ya bato ndenge balinda yo kokokolo yo ozaka mpo na formalité neti nga nazongela na vivaka neti na normal ka na nga ezala danger to te me nga moko kolongana mais année oyo tokoti yokanga très bien ofona mituna au juste pourquoi na koti c'est que nzamba nini kosala mpo makambo na 2021 oyo esepelisaki nga te mpona change yango tous les mutu na aloba aza na souci ya kochange makambo te etikaki na 2021 change na 2022 nini kokangaki azongaka na même système atikaki na 21 la ndeti na 22 premier cas eza habitude oyo moko créela yo ezangisa yo baposa metika lokola na modèle ezaleli okompena na loba yo moko opesa yo structure ya komemela yo na ndenge oza mpe bima bien ezangisa yo makambo mosusu atobeteli bakite na motembe tokufela yo mpona kodecortike opanza teke ndenge bolobaka ya kofungola kotika 2021 okoti ya 2022 na document mosusu eza boye exemple napesa tous les pays eza pays mais tous les pays babimisela yango forte te na modèle ya rendement Congo eza yanga COP na nabeta na Congo natalaka so na force na modèle na rendement na ngeko sepesa nga te mais so na kelo kana bangola na bachadi wad na kobeta pe COP na koboma nzoto po rendement c'est un peu différent mais so na kwenda bamboka mindele ata balobi nasala nini na kosala mpona biki nasuka makambo rentabilité efandi awa kota schéma ya 2022 na habitude ke koesi koniki na Europe na États-Unis ke awa mpenda ekeba kote terrain netre yango merci yango naloba yoka habitude na opesa schéma oyo baloba église angani te satan pente et comme le voilà yo moko siko kolo yo ne ba piste nyonso 2022 premier cas créer yo structure ya kopesa yo moko raison ya koluba te bisengo mususu ekotanga perte na 2021 na kanja ngo singa na kobusha ngo te tino komona résultat sima na fongoli yango ekite so bala ona lobaka soko lingo tombola musapi na classe linga otanga na poko alete baninga bazosakana baotala TV simbaka kaye soko simbi kaye bakobengo zoba baninga bazosakana ofandeli kaye tala bolole mais na ntongo moto akotombola musapi yo soko linga otombola musapi na 2022 tanga kaye so kaye yango nini yango na opesa oyo naloba nazokotaka po bento bao eza mfutema te nalobi ninya makambo nzambe te makambo satana te oyo eza kola netre yo moko kolo yo pesa raison kozala na yo soki esimbi okokende na nzambe yo soki esimbi okende lifelo yo mais aza nanu kake yo mutu likola yo yango napesi premier cas deuxième cas privé yo makambo ebele oyo etindako na buzoba po osepela mais pesa la solution te na kati ya motema mais na libanda bapesi yo raison yoka makambo na oloba nayebi te ya mibale ozalaka te ke oza na foyer mwasi aintoxike yo na makambo eleki mbongo na bino na budget mpe emonani te tous les mbongo emonani na maboko eza mbongo ya budget te mbongo mingi emimaka na maboko eza mbongo ya avenir yokanga bien ezala moke ezala ebele chaque moto asimbaka mbongo selo catégorie ya ndenge emoneleli ye nga nakosimba $150 yo ntango otali nga ocoli mpo osimbaka ba $100,000 o na 150 wana mwasi na nga kozala fidèle koleko toza na 100,000 mais mwasi azalaka na matata kima kopasaka kindumba yoko bapiste invité soki ezofana merci sikoyo structure ya kopesa mbongo moke raison ebomba bino eza nini tokei 2022 omona mokuso mobali na nga toumeli mingi tozalaka na ndako moko me balanga na kobala yo na place opezaka na manka kofutela no tofutela tosomba ndako te kofuta ndako ezaka matata kolesa ole permettre le temps ezaka yombe mwana kuta botami moke fièvre kisi
sangi sonné mbimbi na kofuta ndako na kosala mariage ndenge nini mwasi azoba koloba mobali alingi nga te seka sa mobali mabe baninga babalinga na tikali na retard olakenga 2022 na lakio 2022 tokoti yango me nazomona avenir lobi matata koma $1000 omoninga nango na bomba mpona kodispatche to mata tosala bakope mata olingi na futa chez bino soki combien $500 na futa basala de fête tosala mariage mama na kohonore yo bato baoya bakobeta maboko ke libala ewumele ozi raison ngana osikoyo nsima ntango bato bakokende ngana yo na bana kofutela na kovivre budget ya komata ke toumela to nune kobimela wapi na peya manka oyo oyo eza bilan 2022 Vraiment, Bandeko Balandi, donc pour ça, vous comprenez que notre pasteur John Toli a pété, il n'a pas fait le bilan. On fait ça, schéma, donc ça pété. Challenge. Quand on a lobby, on a passé un Wololinga. Ah, t'as un lobby, il faut tout là. Au retour, la source d'identité, le rose en mobile à Linga, au moment où tu as 8-9. Bon, à ça, pour foutre en anda, c'est là. Mobali ya malonga ba bakena mbongo ebele na banki te mobali ya malonga batala ka na attitude ne bozo vivre na mokia to sonne ngozo sepelisa yo na otoko loba fait que le cas mabala mingi ke mitan ti lelo bazo sola te mageto ko 2022 pourquoi et sengo mama lobaki mobala pesa kité vraiment si faut checker terrain na janvier février 10 juillet mobali kutu abetelanga lisola mbongo na tuna ka ete apesa kutu ngambongo mo faki na bomba so na za kutu mayele nde na bona no ngamtu na somba biloko ndako koto da to dame mbongo asimisa o 100 200 300 c'est le catégorie ndenga zoa oli mbongo ye munda nyoko kama zwa mbongo tango asimisa o 600 nyonso kutu kono kabisa kutu pakisanga mbongo mususu chez bango mama botali papa pesa ete na yo 600 mbongo mona ka pesa ka apwati mwasi na miso famille bako ina epa pamba amelange ngelo ko la bombe to komi décembre la bige na ngote otomboki to so comprendre ba momi aboye donc makam na oloba me baloba mobali ne position ezaki ko nanga mobali poche za chaque jour ke même ba milliardaire batikala ba milliardaire elle muso ke pe copie boyaza ne spécité mbongo ekangami na banque mais ki milliardaire na esili te nanga courage mais période au manka copie na biso balaki biloko basi ko futa mbongo lundi fait bimi samedi to ko def sana bango ye maso mona ke na culture na soka def kombone ça et ça mwe voilà bano makama mike yango donc ba kufa mobali ndima ba chola yo na kupa pamba o dépendra na batu te dépendre na courage musalo zo sala o za 2022 ko ta ba structure ko pesa fina o réseau ça lo ko taba taba na moi to benga ke lo koso aliaka pa bike na poka ta ko kanganga o ya libumu na ngesu nganga suna tonda malamu yo o lia lo ko koité bravo soka lia tonda ke ba betele maboko metanga tika na mukate mutapiaka azate kaka ba nyamwa tikela ba konde ba wolola ke na samba tala bolole ke ba yo 2022 Évitez ce qu'on comprend. Vraiment, ils ont compté pas ça. Vous pouvez n'aller sur le schéma. Tala, Satan a Tenzambe, te Yonde Boutamukili. Bon. 2022 au côté. Tout ça, on a des vies. Comment tu recommandes à juin au commis Panta Baninga? Sunganga. Oh, yaya. Oh, mon qui la caille ça, les Yindi. Mettez ça comme ça. Yo Kanga n'a pas sa piste clé. Voilà. Comment y a? Batuka Kanisaka. Koya mutu ezaka neti tosenga rien koya mutu ezaka papa na mama teni mutu bacheyo kolo mukila tindiyo na mission na nzela papa na mama ozo elongia ba para na yo mais na kati makamza mazo sana na yo tali ba para te na mona mwana oyo ba para balinga mwana za la bona bela mbongo mais mwana bima na vieux ba koyo ndile bazaka na 100 francs na famille te ba wolola ba chola nzela na manka soko tali asimisa ba famille mutu ko biera te na match mais na suka pesa bango esengo kutu mutabiki apesa te so comprendre vraiment ya mwana pasta donc makambo eza mystique na pesa ba pista 2022 ça la calme ata balaka yo na gisi ko bonga yokanga ko chanza mbe kakate yo moko talaka mutu ko langa netinga na beta ba checking ngata na sabongi avana ndimba yeke netinga na zo cha pays kaka soko tali quartier mobima na famille babololanga mutu pamba yeyo na bando kapere na bando comparer ba pecha mikio kutu banginda vanga na bakwanza basalanga na lisuma mais comment batonga na pesa ki bango reso ki bazana mbongo bakufi avanga ti lelo titulaire rien mutalokanga azate na changer technique de jeu na mona défenseur ou même équipe comme attaquant défenseur attaquant atomboka défense na kanga zubale te na mata comme appelle l'attaquant
L'attention à l'Obani. A marqué peu. Na mona pe bataka musu lembe le basing c'est de défenseur yo. Au 2022, so ko kina milete qui t'a gardien yo na okenge la photo ta kana terrain match ici la tous à l'aise. Bilan ngwana. Et bien so comprendre. Yo kanga. O eza 2022 ko pesa mutu faute té. Bon, yo moko créer le siko poste ni na ko sala pona na santi na sala à l'aise. Ya. Éviter sur le fan. O ya me makamsu na lo ba. Lipambo li ata ba boite lo kwa kebo église. Yo kanga bien. Et ya kana ndongo so c'est la té. Lipambo la kolo mukili fa sentir que otoka qui peut mériter. Kolo mukili sala gratuité na vité. Asala mukili na choix na ye. Achayo nanga na époque na époque. Era badamu bayaka to zaka pe na liste ke togo ya. Yango ekoki sami. Elle peut te relongoser mukili aussi la te ba ya sima ba zapeka na liste. Bon. Na lo bango na tango Hitler cravate la tama papa maman tam suba lingana ka te. Soko taliage à père na mère na rati le Hitler ba zama ba bébé. Voilà. L'était so comprendre. Parce que ngana zalaka wapi yeba schéma. Schéma toujours. On appelle ça piste clé. Ko lukoye ba mukilité yeba paro ba pese au sala na monde ko ki se sili ça. Ko za la lubitre makambeta liote ba ko fuite na suka te. Oh là. Moninga na kipara coin ko pesa ngalipa. Bisola batu na ko rappeler tirer les sons. Ce qui est mabe na des yeux ya malangu na batena sa lokola eko na zoa. Mais na ko tuna parcours na été. Ko ko za l'assassin. Na ko banga na kiasasa mais soko bonga donc on a ba ninge sala ki na kiasasa na bo abonga méthode il va méthode voilà ngana ndumba na ko kimae mais na ko lingane ba critère ndumba ndenge ni azorba marché mi ba limi mingi makomi ya koko oyeba mama landela ba critère ndumba koko wana koko na miba na mobile voilà président ba film so le laza na 20 ans mais liba le comme lenga on dirait maman koko nunaka kala habite linga bomba mbalite yo sakana ba technique exacte non ya bisayo comment moi ça mukola comme ikoko na bana ba wela ika na ba jeune miba ya mibali mais moi ça jeune fille autour autour là bon nikeba chez yo eza l'air en 2022 voilà changer jeu kala ya ngwana on appelle ça piste clé nzamba lingaka yo pa koti ofende yo nde boma ba bizale libo ya kale tshako mankana 2021 donc on a lobia so lingo tomba musapina classe lingo tanga na ndabo ero ko tanga baninga bazo saka no mona ko sa na retard mais na tongo bi ma premier pour tomba musapini mingi so lingo resi na vie o esa makamba satana na nzambe te o esa yo moko ko tsa méthode yo kela ashi na mawa tala ki tala tala ekeba atana ko pe parler te mais bana ser mère akoli sanga na rembourser rien avant kufa mona keno ataka ye na tigre tali papa ya la gomme a senti qu'il y a bois qui soit qui est moins nazarakia ah bah non poléri so yo kinga chema tala na mona soso auti mboka baine na masuwa kutu bazo memelo kwa mtasaki yo ba memema peka likolo mutuna na se ko kitaka ba kitena quartier ba katika singa ma abandula ndabato sa basi mususu atuna te so ba sa ba marier quel cas Hola. Atuna te do dege bazo kitisa ega kama ba katika singa le mi bala ba soso kala ba ko ina to ba ko sepana e foeba kala so ma na lo ba c'est bien ça qu'on comprend na on peut so ba piste clé au moni mondo o esa monde imposé ba nyama ba zakana lo musute chato cha so ko kinga bomanga so na ko kyo na lie yo wana lo anatire na lo ba chaque fois ko boto ba nyama e kende église te me yo kama wande ndenge nini comment so sa beti muninga cha mona beti mingi fatika il me sente où tu vois or so so ko mi muninga ana mandala mene so so ko ta prison mais pourquoi pas bomante so ka beti na sukale alembi foye mama kamna luka vraiment donc vraiment pasteur c'est moi trop ba ki lelo to sala ne bilan ko 2021 ko 2022 le to a deuxième jour ya semaine ya mois ya année donc ndé to ba ki to sala bilan le mona pasteur John le mo bo sentir que non challenge quoi donc a opé c'est la makambango et puis a opé ça ba technique ni to ko talon ba 2022 ya na so so gela vraiment si ko ba o nyonso ba gende que non ba lobi que non te biso to ke to kende to sala bilan na biso na ba prier de prière la ndaka ya mo sala que non te nzambe no ko te so na ni prière les actes top yo ka principe nanga siko na lela prière mais ko sala prière et intimidation te ba tu ba mo no ba que l'homme mais pas nzambe contaminer voilà so so comprendre vraiment na boya ba prière intimidation alingi bible bingi likamkia beti li ba couche ici mais tel comportement mo ibanka
olandele ntango kiproka mopaka nokutaleke na kotambola malamu mais ebi bena lipeka komba jésus la réunion nyonso tous les cris darataka te mais kote kokela bato bikunya ye ayini bato oyo eza 2022 o 2022 sukwama nika bongo lokola na brosse oyokanga makambo ya bisa yo oyo eza lere ya totya nzambe epanzi likolo te bato ebele bakopesa nzambe foti pamba tika moto apambolaka ye te olingi nzambe na monoko me na motema oza nanu bololo yango nazebisa yo periode oyo oyo eza periode oyo nalobawa nzambe te satan te oyo naloba sikoyo ozake yo nde terrain netre kokola mokili apesa biso espace mutu dondo na mokili tovandaka na congo mpe eza pays na biso pays ekontrolaka nga mpenza te me lokola na na carte électeur na comptama na liste ya pays mais kote kobonga pays kosunwanga te wana tya na motu fo nga moko nakota cascade ebele baluki bango na gouvernement baede bango na suka ye moko abundaki soki esimbi bakoliko soki olingi famille bapesako mbota lokumu banda cope sa bango tika na 100 francs edaka bao bazoyaka te atanga yo bolole soki ayebikele 500 tike soki ayepesa o 300 olambi fufati alia tabenga ya lia mokokena fete na lipape bakopesa kita ya lokumu kuta kilo yeyo yoyaka kokena kotambola mpo bandeko liaka basoso ata mokola fete oliki veste oka telema bapesa na moto ana kiti yozela bata fete bakokamba moto aveste batelemisi ye bomoni na veste aza nde lokoso oyeba yo apesa bapiste clair pays voilà vraiment pasteur do satire que non marambango donc ba congolais ba ko moko tabango ifani na oyebisa ba piste clé lokumu batiela mutu te lokwa bonisa fufu lokumu yo moko fo dukango lokuna na loba omoni dignité olinga te ba katelo dignité lokwa mbeli ba roboto longo okwe saka na dignité yo moko sanga mbongo sanga tina mais ça na kilo voilà mutu te ko kuto kabele libate mais soka zonga bité mutu sola sawa non maintenant babike mutu faka bongo faka sa oyo na famille penda ya pesa ka ba résultat mais mutu akoma makamba kilo ye otali kiku kotambola ipapa bana na ye batanga kate mais soko pousse pembe na ye kwa maloba na le université na kilo bati lelo on a biso vérité eloko bomi Congo ba jeune balongoli matoi pa mikolo ba bonga te ko pesa nga conseil nini kote bazo kende balandi mbongo bakufia avant ate bambela bato bakununa bando oh mon ex qui a pembe koko yende sagesse banda voilà conseil na pia yo mukile bimana nyoso monde a toko mona mtosala manga azati apese ba piste azati école roboni nyako le ka fulmi na courage azati roboni nyako le ka fulmi na courage yo belo nga fulmi mo sina mobile maintenant ba tomboka pona ko mema papa nzindi et puis le gandeni bon faire photo ba paquet bima wapi yo po pesa ko ma pepele sakana maximum na pessoa sozo kanga sagesse eloko bomi Congo tolingi lokumu koleka nzela na mo tomoni bato akala yoso bapapa na bamama babolole apapa opianga conseil ni atanga te ozwi bakamaradi batanga otali telefone na bateatre ozwi kibo moto na yo obotoli papa na mama bato bakondisi yo bango bato balesi yo bango ero komi na mayelo opesi bakamaradi matoi koleka baparent okoumela ndenge ni bolole yo naoyebisa yo papa na yo atatanga te oyo koloba na yo ekobatama koleka université naoloba no polele so omani bafi ya lelo bakende mabala oyo esanga motuna makolo para koboya yo te po aza mwana mobetiza toza famille pauvre oliaka mabe mokoli neti bafi zala na yo soko olobi te bayebaka te ete sozo comprendre okelela na yo tyombwa chere mais ata telefone ya itel ozalaka nango otali baninga nde basoka bacombo mpo baza na bayana bapoto mibala malonga famille ya bien okoti na je ozwi famille lokola tobonga topesi biso matoi or bango balingi yo mpo okoli me mutu baliesa yo bato babomba yo eloko ezanga bafi ya kisasa yokanga balinga mpe mingi biso ka baescrose nananga na posa kobala yo te miso eluki ndumba te emoni te lokola bandumba kota oyo bandumba kala oyo ezaka na bavatavata lelo bazaka su te bandumba lelo bakomaka na baquartier mwana no omoni mwana classe na ntongo na poko andoka che yo te kokuta na nga na ba $10 bibambo ndire mutu moko aza logique na manete bi mobala solo yeyo kana kobenga na 2 mois français olingi oboya be my god fo ya mbanga entelo yeyo yoko bachema ntango na komema bi te oexplike chez bino bapeso conseil yani batuyoka oexplike ke mama yananga mobali moko nazwi comme si te moto ya liboso koavertir bamaster nazwi mobali moko awa somo ayebi kaka français na anglais kopi na nga oyebi $20 na memio na bale po tosomba biere tanto natengaki fere bazobonga mabaki na ndako anganganga biso kuna tozoreunir yoko bilo na aloba
Non, personne va piste. C'est ça. Et ben la gata me kota. Eh, eko sutu comme trop tard. Yaya na yo asanga musala tellement na kwa beta kadam. Wa pekisa kona ko beta yo ya tandi otonga yepa baninga. Ola na ete bolo la sa le kafia sa raté. Kwa nini yo wele ko tanga usi ba kamana da 3 mois français. Ya lo ka pesa ko conseil abusha ka to fingi ya so zoba. Mais tango ko bota mwana sanga tata mobala kimo ozongela kapa yaya wana. Tala noko na oye ye. Noko so bunda na ko lukali pa bibamba na mateka ko defa na quartier 4 suma no mukoko. Quel manque gaspillage. Oh Congo. Après ça va piste. Non ya biso tokanga. Ona loba. Ana loba sadate nzambe te kibomoto. Tokomi na lero kibomoto sala. Natanga na ngate mais age comme 2022 moi impliqué Baksami. Ninyo na koko sala ponga moko na zo raison na s'imposer na place na dépendra na bat. Eloko esangi bat. 2022 ko tiko senga so ye makasi. Sono baka yo sa pays. So ça na pays mutu zongo sala nini. Ma banque to ba kufela ba par ba vivre na ma banque c'était ndenge nini. E bela ba furu dala makamna lo ba wanga ye. Webi lo pesa ngama wa. Ndeko biso tutolekana ba fiaka. Tokende ko lia pa bandi. Mais moko na tombokela nga. Na tunanga kolo mokili ube barenga ube tikanga na kozana soni na miso batuti mukolo nini est-ce que basalanga na lola to na fraude na mokili makamna tuna voilà na yangulu te kama na komolo na sina faisait ka mutuni banda kola lokota ta sans fraté est-ce que ngana fraude te est-ce que ba kontanga kota makelele te basalinga ka mutuna mawa na bimiao na ko mutuna ngana yaka ta furumite. Taka na commencé à monika ba fumi na musina so na zo lula tana ko mabango. Ah ta le marché bimba ko dame. Bonga ko tala. Umana lo bano. Vi eza yo. Soko boy soko tombokeli yo rezo ko bima. Po tombokela yo sani. Longwa na sonya ba. Longwa ba titre o ba yeba ko kanusa ka mutambo. Longwa ba titre to na famille. Longwa ba titre ngana saka salaka. Tango biki age ezana nous 25 ati 40 ans na zana retard na fils ati na bo manzo tata na ko payer parler te o ba ko zana nga pembeni ba sentir ka takaye yeyo oniko yo est-ce que pose à la bitre pose à ka match stade match à quartier ba poto mke so ba tbazingi terre ba lete tango ko chabi mso a bi le roi pe pele a bi le roi mais merci yo mais ba la quartier ba beti ma boko oh ya ya ben la quartier sur l'équipe ba bengo jogo est-ce que la tête c'est l'équipe rien ba la quartier faut tika la bongo du jogo na biso vérité moninga maman na tata donc moninga na ko manga solité na bi lo mo na fiki so na yo ki son na ko chola 2020 yango beta bina ona loba boya makambo cha biso bana 2021 lo mwana ba gaspillage baninga ba pesa ko ba faute na sadi dollar ezani to tumbango dala ka famille oya dala ka équilibre la famille tina ko la père alinga dai to adaya ko vivre na manka $20 ba masa bazocho na ba na pui yeso ke yinda si chombo basala ke aide ba boya ko pesa ebele pasa muta drink mais famille na bango sana kilo ko bela ba ko memo l'hôpital ya loku ngasi ko nde na za banda ka kibota mana baninga ngasi ko banda manzaka ti mutu ede ko uta wapi bilamba pe ko teka bibambo ngambo na sombela mba 1000 fana tombola na ko teka ko bana na to ko na ko teka la liboma na yo abana ba pi chombo na zaka na okute longo mukongo poni ko cheba pili na nini pile vimba lokwa zemi maika na manasima ezate na ko changu mola so oye ba koteka mo wa pile ko ta na rapide so ebimbisi oye bango ba pile lingira pile bimisa pile kwa zemi ba chombo wa na pesa kala ona loba na transmettre yo otombokela yo o 2022 siko foyeba nini ngana ko sala pe botela nganga ya mo ndona loba ko ngana ko tsa bazage ba ko pusu na beta so expliquer ko piquer crise tout kaka pona dépendre na ba tutelo kum na ngeti kala kina amu ndeti nini moko kaka ba ba ko nini yo sala o ze do na bia na ko pesa ta moko kaka na biso tellement na beta ba ko pebele ko ta na archive nsu na bo sana na ko so ba ko pesa na ko pesa ko pinete to ke na ko voilà moi ka de ça ako tele makabu baba na biso bakare le kaka na mona ne bakare le kaka batu ba la fâche ezate 1000 esprit na luko ba bidon moko ba bidon kata 5 bidon na kata voilà 5 litres na tok tok ba mai na bisika na presse na fandi na luka mo tena ya je suis aimé na simbi kita mauvais manager tout le monde dans la kala satika ko ça lavage voilà batu na kaka yana mto banda tana pinete ko mbeta la lavage yo kana to ba shema so yango te na ko ke pas te ko fana parler de rêve 2022 massa
compagnie banyoko la rabat maintenant na posa budget famille pe mutoko pianga budget ya $20 azate na place na ke l'hôtel ka ba pianga fufu bala kanga lokwa nyongwa prophétie nga mona mi coach na mo ipona maladi te na ke na tana compagnie na waya kana teni compagnie 2 mois ba kembisa nga mena kanga mbonga ne koma liboke na banda kopi na nga moko bazali lu ona lo bana usoko tombokeli yote ngibelanga solution ko yati ero somo no za muke ba ko dépendre na yo comme na chaba 55 60 ans ke do fande la mudupa na yi so di kamuna e bebi ko bimisondo ndoki na lo bano kulili yo kanga na vie ato bongite moi ça sentina bana ke papa ye moi na moko ta boya papa pa semba lo pangu te moi na moko ta boya papa pa la tiena bona nete papa na nga ye yo batu tu ba ko yino za tana 2 personnes ba peso raison bande ko no propre ato tanga te baba ya na biso ye momi na ko peso fale olenga ni kolo mukila sala biso kuti balinga endambo bongo iso ngi bametela maboko batu nyonso jamais kongo muto kolingwa azate lokwa yo moko nga moko kolonga na linganga na bebisanga na yinanga nga même na lifelo tana zolela mena kolinga kaka nga yo boye bangonga kolonga evite so comprendre komi pasta yango na vraiment donc bande ko balandi batali ya Vision TV mokili ya banzango vraiment tozokusa na malembe na suka ya manaka so komona biso Mané to lobaki ke to lobela so bila avec pasteur John Toli a pété ndingi mo balo baso yo ke donc challenge quoi donc un challenger na ratsa Congo pasteur John Toli a pété alors pasteur John comme on a vu juste na suka ya mission na biso nini o sala kiti na 2029 ou peut-être bande ko ba bosela na 2022 que non o sala calme na 2022 on a sala kiti na sala kosala wana kongo ekoma likambo ya projet motema kongo kopata suma kopata reste na biso vérité kala mobola bazalaki néglige lelo mobola bakoma kotya eka makasi koleka moto ya kongo naje biso poleli estce batitulaire balingaka moto auti libanda kota na terrain kaka bango batitulaire bango na bango so moto asika okoti bando pesa mpasi mingi te mpo babengano basongisa moto aka ye bango soki nano bongi te mpo kota na pisa bato bazwa bakolingo te naloba polele force ezali ekengi te botosi kimaka bato melinga bato nabana polele oyo nalo bano sekla congo linga congolais me kosepela na congolais te congolais ya fo moto congolais alinga mono na échec akosa kopesa conseil azosepela mais soki amoni bandi koprogresse yeba danger ye kopusa na ye soko pesi akosala alambeli ofufu apesi yo me makambo ayebisi yo soko ote soki ekwea na libulu akosi kolo osayibe mpo na nini moto abebisaki ebeba ye naoloba nopolele soko yokinga congolais alingaka chaque jour tunu barapport kobetelaki ya esengo te soko beti ya esengo adopesa mbote na mosika mpo komi ennemi mais ntango tobetele bamawa sokosa kolingo nzoko azosepela ya tikala kaka bongo nayebi baje na bango bamoninga na veruya nga na veruya lorsque mon clair te keba tikotaka na éviter yo mais na yini yo te na pesa ba piste clé soko lingo nuna tambola nekenge kongo komi lokola ngule meto la tipatala pembe na nzela ya potopoto kotamba bitambo tambola akotambola talo konyatela wa keba basi konyatela o 2022 kozabitala tala te kufa fa keba na bandeko ba peka fufu na sima batikolo tongo lokwa photo ila na mona okepa na boka zokosa mwana mama yela 4 jours yo tongo zolia ba fandi kufa ba tuna masolo fa ndo ko tanga ngo dano tango okelo le batika na masolo kaka ko ba ka pana bango te oketela ndo musonga yo pendengo liaka na yaka wa tobike na liaka nde ngeni oleka pa ba maando sango na ba petela biso komoni oketela ba on esprit ya famille ba totika na sango kelo poso ye yo na ba no polele na moninga rien soki ka nzambe asalaka bino basala biso nyonso natala soki nga na komimisela ngani na moninga na veria nalanda ta bamasa na kopa salite bacolanga na kozala lesa moteki nange bisilipa kendakendaka baka ndeko batour oliakaliaka yokanisa balingi yo nzoka nde na nsima lwasa mpona lelo verité batela dignité namona bajo mosusu mwasi nakenda osimisa na famille ya buleke loka bombi eshe bango sécurité nzoka bato mbomele libala bandekuni ye ntango akendaka olingi nani john tika mobulu na ye mpenza na yebiaa na chasse amwana biso tokoyi na ye awa biloko asalata mwasi ntango azoyoka famille na ye propre babwata libale kozala nde okamaka manki mibale ntango okutana bandeko na yo maloba mosusu so bakutia maloba mosusu yango mona apesa conseil naloba yango na bai na terme nga moko nalingaka kuta elilingi na nga te tata wana pio ake wapi so tokomi na moi azongi bandeko
biso bato ya langage na lobaka te en tout cas donc ina batutu linga batutu donc kopena batutu te famille nyonso baa mabe te na bila plupart ya makambo ezoyoka na kongo buzo bamosusu tokenda na biso tolobaki bakutanga batrahir yo na bato approche oyo na banokoleli oyo oyeba teke bango ye tokende giske basukolo botomoi 2022 kengela tu le périmètre onginda nafungola yo périmètre wana nyonso wana donc idiba te kengela oza na cope alare balaki olare na motu tel kobetre nanu bao wana te ata bakabiri voilà soki obeti efoari mais elangenge simba bongo peta ntango osombela bango ata bazombela bazosindika na tuzike ozozwi 2022 feli ata olingi obala mwana mwasi bombela bafamille mosusu masolo kolobaloba bilobaloba te sela mpe alibala ekoma ntina finale libiso mbai na miso ya bato soki te kaka bapiri yo famille na yo bakotraire yo wana banokoleli ndeko mosusu aza na mwala azwi kope abenga yo ndeko ne proche aboyi abengi masa yo tikalaka koyaka koya fufu atinda kobonga mpe so tike baza talebe o 2022 février soko yokinga vraiment bandeko balandi batali ya ma vision tv boyoki passe en février donc baangle tu ezalaki no ya 2022 esengaki no makambo esimba donc février nyonso wana tukwa donc merci na bino bozalaki ebele ya kolanda biso vraiment na m vision tv la chaîne de mosindolisation donc meilleur ve bonne année na bino nyonso bisika bozwami mais ekomi na tojiso na so bapasta ebi te toli na yo ya suka to toli na oyo ebandeli ya ne déjà balandi ebele kasi nini oyo bakoodete nini epuis bamboto na yo bameilleur ve na yo bozala non baoreteningaki bapesa nzambe na satan futi te 2022 okoti kolo mokili apermettre okoti satan lukone akoki te okoti créele oyo avant kolo mokili akuye yo akusela makambo malamu oyo moko esilikeli yango kitene atiki makambo mpona bosikina na makambo oyo mpona banokoli eloko na baka yango wana bato na 2022 bakabela mpasi na bango kongo te bakabela librité na bango famille teke bakoka yo moko bundela yo olukela oyo ekopesa o raison nde yango nde 2022 à part ça Eric Manzam zeta malili yanga ndeko umela na Belgique na mona bato Eric Manzam base sans oublier papa Manuel Miyuna na Owayo na Colombie papa nanga base et puis Marco Loko mbana blessing na Irlande batika yo vraiment au tibotika na l'élève notre forme maman c'est faina France bango tebeli vraiment deux ensemble yo moko pesi qui est le famoso piqué le famoso umela Cédric Mukumbi na ma caméra base na chaîne abiso M Vision TV bo sabone mas bo like de bo umena kacha donc tala ka baku au 2000 au première émission 2022 il y a 2022 voilà ça na kacha na bati numéro na boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment Nzambe apambola biso tout et kokoti ane oyo boîte bandi lisusu. Merci Nabino Bandeko Balandi, vous avez payé Rolanda Bisso. Merci Mouna Dorka Seteni et Maman Lissi, Mumba, Misha Kapo, Bambote Nayo et puis José Panda, pourquoi pas Papa Fraîcheur, Papa Nabambote Nayo, Diengundu le célèbre, Mikili Stephen Bade de Standa, Mireille Frem et puis Chicla Imbela, Bambote Nabino. Bonne fête à tout le monde et puis meilleure fête na Begilson, Papa na blessing. Vous dites à la malam, na mafuta na bino. Ciao.